Merci beaucoup bana Congo toyaki na fédération awa ko vivre penandenge bande konabiso ya mazi bazo préparer combat ya munene oyo kozala le 21 le 22 octobre na Shark Club. Donc bino moko bozo mona ndenge ba image ezo tourner très aiguë oyo azo beta ba boxer tout ya Congo a gagné plus de 121 matchs. Au match à le 22, tous os bino peuple congolais boya ebele. Alors président bonjour. Bonjour Ken Pena. Boni. Bien qui mezali. Babenga ko champion d'Ougala, to moni pe ozo encadrer le lo bande ko na biso ya box. Na habité oza pe ancien boxeur ou bien yoza wana rapona soutien. Vraiment nga mona dans le grand boxeur ba yebi ba Mindu Douglas na kombo langa na gosa commentaire te o batala ba komba langa ba yebi ke non dans grand boxeur. Et puis souci on nga la tikala non na boxe loko langa na komba na finissage te. Souci on etikala nga yango na sali ke ban na ba bima po na tala kata ndenge ba do kende de toute façon pour na rozipa ba souci on nga la zalaka nango. Pour nga mo na grand boxeur ko mona ke non il faut na soutenir ba jeune ba do kende et ça langa bien. Yango moni na tikala ka pour na soutenir ba jeune. Merci beaucoup Balobi. Ce qui te comptait parmi Banganga Trezeguet, Yoko Zalanganga numéro 1. Est-ce que le combat 121 combats, Moutoumoko a gagné 121 combats? Ok, dans ça la recherche en Équateur, comme Tokyo Zamutambandaka, ou bien Ganyara Nangoya Nzambe? Ken Piana, vraiment merci pour la question. Moni koyeba mingi balobarani mutu soka ebi mingi da resengotro. Kinganga toni ni biso to konta kinganga te biso to konte mingi de koyeba. Donc mutu a ebi masolo trop do akenda kaloko mutu do sala kinganga me ezala ngo kinganga te. Donc ngala ta première nganga ndengo lobi na ndenge ya masolo me nganga ya ndenge bazo kanisa nganga kiste. Donc ya kolakisa mutu musala po atelema tambola nango liboso. Vraiment champion Zégué na évité on a roloba ebele trop et ça peut-être aura chance bela gagner pour tonyo kwa mina bango to bandina bango ti le longa la tikeli bango ba ko ba vraiment chance bela gagner. Merci champion d'Ougala tout le monde a rappelé na commune à Kin oza pena très populaire parce que soko zoleka ba jeune balandaka honnête leader les plus populaires ya commune à Kin na évité zalaka nini au juste Vraiment merci Ken Pelan, façon de savoir faire. Façon de savoir faire. Nde yango mone sala ke no batu ba mona ke mutu moko azawana to kende pa ye azali. Nazalaka na posa ya batu ponga na za mutu ya batu. Nde yango mone ke no façon de savoir faire yango sali ke nazala mutu ya batu. Donc naza mutu ya batu na lingaka batu ebele donc na lembaka nombre ya batu te. Vraiment lo na roloba yango wana. Balobi soko moni mwana soso aza vimba na nzungu seke ya msu mamane aza na se siko mwa ba dépense ya mike bele o sala rapport bandeko ba landa biso partout na monde oza na ba membre moko ba tiako point na se ou bien ezalaka mwa muke ozwaka nde osala dépense. Merci Ken Penabo. Nazana ba maman nangai ba papa nangao ba pesinga musalo na sala comme manutentionnaire et auto bengi amazi na muke onga na zwaka epa na bango ba pesaka nde yango pe muke onga pe na kabola kana o nyoso mone sala maka. Donc naza un grand té na muke na zwaka yango na liaka na bato. Vraiment on a roloba yango na Ken Pena. Champion d'Ougala. Tout le monde Zégué pe asengi défi na ba boxeur américain ba boxeur nyoso Europe alobi ndenge ya beti ndenge a gagné 121 combats boye asenga pena ba boxer o ya monaka na TV bakita awa aza trop sira gagner bango. Est-ce que zaka maloba zoloba par sentiment ou bien na conscience na ye azoye baki a gagner bande kwa poto? Merci Ken Piana. Boxe dans la bateau dans la maboko minete. Boxe dans la bateau bazara toujours dans la maboko mibale. Boxe bango basala rano yebi wana ya États-Unis ya ba monde entier wana yango na boxe petio na zega do sala. Donc aza capable de affronter bateau wana tout. Pour na biso limite ezate. Toza na adversaire te toza na complexe na ezate. Mutunyo soto do kuta na zega e baraka do sala des grands combats pour combat na facilité. C'est un petit bien formé, bien encadré, vraiment beaucoup de victoires alors. Merci. Bon pour na ba jeune OP ba lingara ba kota na musala ngo ya box ba lingara pe ba zwa moi formation. Awa bozo recruter ba jeune mususu te. Vraiment eza école.
nazo bandela ngo po suivant to sara no ba émission na loba ngo ban lebele eza école ba pona raté mona ya faut ara commune na bandal to za mona commune ya Maluku sele po ya osala na kati ya boxing club Bamindo non o eza boxing club Bamindo eza esangisi commune nyonso tout o eza na kati ya RDC soit Kinshasa donc soko monique olingaka art wana ya box vraiment a eza mieux placé pour na bino naza na ba coach nanga bazali coach Vesil Vazali coach Alino Azali vraiment bazo encadrer bana kitoko et en plus nga moko soutien nanga ya président club boxing club Bamindo nga moko Bamindo Douglas nga yo en personne vraiment normal. Secrétaire Olivier Azali, mouta défendre la marambo na plateau, il on a sur place. Voilà. Nabi ko ko pas intervenir. Nakozoye tokosola. Ndenge yo moko lo bara pour combattre ninja, il faut être ninja. Voilà. Est-ce que champion Dougala Douglas Keti bande ko poto ba Holanda biso, nabi ke tozo seki mwa muke. Po toyeba ke yo poza ninja comme ozo encadrer ba boxer. Ça que ça no ko la ça soit moi talent muke te pour le vie aux anciens boxeurs. Ata moi talent muke. Loko les musala nanga ken na roti kate balianga 3 points fona la ksa ya